vie na théâtre bandi na Lingwala mon Lingwala to na commune na Lingwala lero ezalaki zone zone de Lingwala siko to koma na commune wana na botami na balabala isangi na koli na isangi na tangi bekol na ngapi na Lingwala. Alors tant que ningisi kisasa ngo papa yana ngukisite nzamba zo mona ngana zona ngakisite me baloba kyo akomonda na cimetière ya ngiringiri akomonda na cimetière ya kitambo ntoke zangu na loti nakina ko ba so mutakufi senenge no ba kunda tamba kunda fo yeba na ba contexte nini contexte nini na mistake déjà nzambe contexte la kimutra ngata na lembo yepa lenga bambo ata kupata kipeti na ngato akokabola papa sina misengo toyebi na 5 mois de mars na 8 mois 100 200 na kolia te na mobius bozo boye tu ne wona obomo elo mo na kati wana te na nini ata ba bisu na kufa na malaria to na typhoïde bokosani te bon boza pe batu oyo boyeba ni bozana ba succès na bino tant to biki ya jona akufi jona beba musu ba abeli nini akufi na nini aliaki nini vina nous exposer ti on peut tonga to yeba kaka papa chaka akufi na nini l'essentiel akufa ki bolinga te boyeba so akufi na nini etali biso te avion mobile utaki Afrique du Sud ya kozwa ba benga ngo avion médicalisé utaki Afrique du Sud ya kozwa unique mara pona kozwa kozwa ki na Afrique du Sud ya nimosi yemo ka na avion na mwasi na ye te mwasi ala ndaki après va na ndako na bimineti lelo lobby na moni délégation Damien di Monique na moi na mwasi mwazala ki secrétaire ya papa ki tenge directeur maman osenga ki na opete o bagi no pe lo mo te sengi te ba ye ko tala nga na ndako ba yelinga pa enveloppe maman olive siko est-ce que na ko boya ye mama olive nga sala ki wana nga po ba comédien to ebi ke ba changer na bango ba loka ba sandumba liboso oyo peut-être ba comédien sur do yebité ngata na kotaka ngaliema il y a 5 ans passés maman olive tindaka ba Damien di Monique ne ba yana ngaba otikela ngambo. Bienvenue dans votre émission Vérité face au micro présentée par votre servante Nadine Botalatala Bofia, 148 mémoires de la presse qui avait reçu le président Johnny, leader du groupe Les Abeilles. Bonjour maman Bofia. Ya Johnny Tokucho na RTNC, boyo luka nini boyo sala nini? Ah bon, awa on surprendre nga, a to benga ngo RTNC 4. RTNC 1 la 1, la 2 zakuna kota mama yemo, RTNC 3 ezali bo awa za to benga ngo RTNC 4 za presque liaka. Eko surprendre ngo mona nga na baina ma bipendu mama papa lombe, ma bolingo to baina biso. Lokwa lelo za le 30 za lokola ke biso basali soki ba condition RTNC ba pesa biso bloka olia ba bonne fête. Ya on to kozela loso, to kozela soso, to kozela ba huile. Est-ce que pesa ya bino pe na mutu moko akoza pe carton ya soso, sac ya loso, bidon ya huile, moi quelque chose na maboko? Quelque chose c'est salaire. Salaire ezaka ya biso et les kaka déjà ba les 19 ba les 18 c'est les kaki. Mais pour na ngo ba pesa ka mutu moko carton ya soso na sac ya 25 kg. Ba directeur so bazwa mettre 2 sacs. Ah, c'est boza bien vraiment. Oui. C'est boza bien. Tout ça ka bito so carton soso carton ya sac ya loso ya 25 kg. Na mutu moko bi bapesi ba bidon huile bapesi ba pichard ya Johnny siko na kana mona ki kokodio komande na monela ki est-ce qu'il pas zora biloko wana? Oui, na ndenge état de santé nezali azana mutu ali asuki pasa na mwasi to azana mwana mukolo akoya azana place mais zo ba suma kambu tendeni bon pour comprendre ba perte de mémoire rebelle mais azan vie mais ba perte de mémoire ezali. Il y a Johnny déjà un qui parcours nous sur le bilan bébé le bilan ombalomba la ozakamba liboso na vision TV ba yo kapma ke ya Johnny parcours na théâtre lelo ya Johnny les abeilles vandi to betaka lisolo wana. Oui, parcours nanga les abeilles vandi omoni et vandi penze kangi ma solo les abeilles za na place na so tali bien ba site ba chaîne ezebele mais les abeilles zo leka na télévision nango na chaîne ya président Bodo Libaya TV les abeilles leka kuna tuko fanda te zo leka na mission comme les acteurs pe bazana bango les abeilles en forme o ba leka na les abeilles ba yebi donc bato no so ba kende ba komo zonga moko ah tara mutakala ba bi vieza koto so ka termine porta komo kengela ya ko yamba yoga bino mo bokima nganda kwa tata na bino nganda kwa tata na bino
pas même so mona bilengi les abeilles dégâts ya je bete tout normalement lisono mukie na vie à théâtre ndengo banda kiango na lelo za mutakala vie na théâtre bandi na lingwala mon lingwala to na commune na lingwala lero nzalaki zone to zone de lingwala siko to koma na commune wana na bota na baba la isangi na koli na isangi na tangi bekol na ngapi na lingwala après ça na ba année lokola ba 80 na ba non na 77 ba yeko sapso na RTNC aw lero nzalaki la voix du Zaïre to komia to banana théâtre quartier groupe les abeilles ba théâtre quartier ngai mama Pembele ba mama Mavila Mosabu Kogodia Nzombo tolaki mo ebele to sali groupe na biso Mosabu akufa Mosabu akufa zaki na chic shock biso ya biso Mosabu ma bongo baki na banana na ko Pompeyo wana ki Mosabu na biso Mosabu akufa zaki na Totangaba wana banango toucher Mosabu na biso aza siko na Suisse avant na Neuchâtel alors tant to sali groupe na biso to komo jouer na ba bar partout après ba ko option na RTNC au lieu de tcha combat les abeilles to tcha combat nzoi ba babi penu baye ba sans souci baye ba tsengo baye ba mamriko ko baye ko kota et sali siko force na biso ya groupe nzoi après groupe nzoi ngana voyager na ke poto na 80 oh ya Johnny Yebo kenda poto melisole beta maratin. Oh, naza mona poto tongo. So na bina na sur téléphone nango mona photo nanga ya Suisse ndenge nazalaki jeune. Na mona téléphone nanga o mona ngo. Donc, tant on a ke poto na 84 na yeko zonga na 4 après 5 ans na yeko zonga. Tant on a zongi awa na zongi nanga suna musala. Wane komi OZRT. Après ko koma RTNC na zongi suna musala. Na ningi ko na musala na RTNC. Mais na voulu na groupe Ngadia sur ce que to voyager à trop Ngadia sur place zali ba mbote na yo tangu mama voange koti ukabona Ngadia to créer groupe nouvelle oyenge na mangwao baba mungita mulex nangu makomando na ngai après yebika makamonde zalaka nouvelle oyenge mubule koti to créer les lieux du théâtre na William bisiko zali na Londres ba mbote na yo William yo za pinga na bosanga yoto to créer le lieu du théâtre après moi muke koti William go sala groupe na ye ngapi na ko sala nazoksi kombo na ya kala les abeilles ya Johnny tozonga na muke sima tambo kabwa ki na Willy tant yo go sala les abeilles au cartonna ki en tout cas okangaki makili mobimba ya Johnny simba ki nini po ola saka ke Willy kaza mwana muke po bayo ke ngana mutakala voilà kasi mutakala na musala te na age de na musala na nga bon na tiki mayele na ngano tolabi ko to kamona petit na nga Willy bon mutapta ko sala effort nzamba osunga ngana tie pièce na nga na sali yo nini pièce na zuba ki peka ba do maze ba ye ba tera nena ne ba bidi ba prince ba Jossard ba ko renforcer al sali pièce na sali yo nini talaka pièce na sali yo motema nga somo après on sala sous honorable wana na isunde makam wana sous makam sous honorable vous comprenez alors tant que ningisi kisasa ngo papa yana ngukisite nzamba zo mona ngana zo nga kisite mais baloba kyo akomola na cimetière ya ngiringiri akomola na ba cimetière ya kitambo ntoke za nno loti nakina kweba ka musala o évoquer ka nzambe na yo oui nzamba tshaka loboko pièce ko sala nzamba tshamo loboko pe sagesse d'intelligence ya ko pièce wana lena mara ko pièce ah ya Johnny na suna pièce mususu na opesa o vraiment wana ezali nzembo ya koba ya ye moko président chancelier des Zimbabwe wa babi makoba ya Johnny soko ki manzembo wana alobeli vraiment mambebele ke ezana bat mususu bazarso azana mbongo ya bomba mina ngo muso koda koba kota ndako na ezi mais yeka ko senga donc ya Johnny pesanga salelanga ata azana mwasi ne pas qu'un hôtel yoko fo foutela ye ya nze mwana le mbebele makasi donc attend na solo na président nga chancenga bité ya Johnny azali donc loko le sebinge loko français la ngo filmer fona lukaka ya Johnny to ko banana kam na biso na liso na biso eloko oyo izolo ba mamingi lelo bino batakala na musala ya théâtre na batasika bo sangani donc bokomi soki muta kufina théâtre bokomi sango shida bobosa ke bino pe bokokufa shida ne
Shida boyebi ke maman Denise a kopesa, boyebi ke maman Olive a kopesa. Donc momo ko so ba mi fe bon mo bosana mo wei na bana na ye na famille na ye. Bon ko bo mate so muta kufi ma bo momo na o shida penza shida. So muta kufi sene ke no ba kunda ye. To ba kunda ye, fo yeba na ba contexte nini. Contexte nini. Na mi c'est que déjà nzambe. Contexte nini muta kufi. Est-ce que nous avons zani ka tout le monde a keka ninga to pola. Te. Kutu ke kutu photo kunda ye. As artiste, un artiste va toi tchaka maboko. Mais comme ya mbongo là bokina obeta ba porte. Te ya Johnny. Mbongo mnene za ya bisote. So par exemple exemple maman Olive ya pesi mbongo on pesa na mbongo famille. Mais bilo ba démarche bozo lia ka pe mbongo. Ba démarche mbongo motete ngo ba talaka na muno. Ba bi o ya dadi pe ba bi ya Johnny ma lia ki mbongo massivement. Na sali démarche na nga dadi la ki mutu ngata na lembongo. Yepa lia nga mbongo. Ata kupata ki petit na nga to ko kabola papa sina misengo. Toyebi. Kufa na 5 mois de mars. Na 1 mois 100 200 na ko lia te. Faut famille ka balia mabeza. Ah ya Johnny nzimi na ye. Oh motete ngo ba batala ki na munoko te. So na to ki mois 300. Bino bozo 150 nga pela 150 na poche mabeza te. Kayon balobi ke bilo mo sembela ka nzemba ba kufa ka na théâtre. Yo ko sembela muta kufa ne tuzalo boye na sembela ke bofa kufa. Moi wa. Ata muta asali mabe ko sengele liwa te. Jamais ils allaient sous nous nzambe olinga muninga na kufa ko bosala ba démarche. Non, c'est pas bon. Ça mala muté. So yo muta kufi yo baga ke faut boye ba parce que nzambe pe na ba circonstances nyonso. So muta kufi faut to kumisa ka nzambe. Po mutu so ko kufa na maladie, mutu so ko kufa na accident. Pourquoi quand nous collons muta kufi? Oui que tout que déjà l'objet les 31 le 30. Ba musu pe ba sel ba accident. Ba musu pe ba kufi ba mort brusque. Vous comprenez non? Est-ce que monsieur faut célébration muninga no buzakina net ko doute ko kumisa papa Shaba. So que c'est pela. Tout le monde papa Shaba kufi na nini? Non, ata kufi na lisu. Ata kufi na bouton, ata kufi na diarrhée. Bino bosana ngo. Te na mobius bozo boye tu ne wona obomo elo mo na kati wana te. Bosana nini ata ba bisu na kufa na malaria. To na typhoïde bosana. Te bon, boza pe batu oyo boye bani bozana ba succès na bino. Tant to biki ya Johnny akufi Johnny beba musu ba abeli nini? Akufi na nini? Aliaki nini? Vina nous exposer. Si on peut tonga to yeba kaka. Papa Shaka akufa na nini? L'essentiel akufa ki bolinga te boye ba so akufa na nini? Etali biso te. Mais ndeka ezalaka. Maman Olive mtayaki to maman Denise. Non, na yebi ku denga salita de marche moto. Papa Shaba za muta RTNC. Aza Jean RTNC. RTNC go kundaye. Aza pe membre ya fondation Maman Denise. Maman Denise pe ako kundaye. Dans Maman Denise ayaki asala mamunyo so. Ya jona moni oko to makasti pour la moni ki yozate. État de santé sko ya Nimos. Bon ya Nimos avion mobile utaki Afrique du Sud ya kozwaye ba benga ngo avion médicalisé utaki Afrique du Sud ya kozwaye. Iniki mara pona kozwaye. Kozwaye kini Afrique du Sud ya Nimos. Yemo ka na avion. Na mwasi na ye. Te mwasi ala ndaki après. Avion ezweka avion médicalisé kozwaka muta malade ne omemaye. Ndesi kwa za kuna. Na sala ba démarche wana. Asa membre de fondation. Bon ba préciser le même sana ba nguni. On dit baza ba représentant na tuna kata fondation Maman Denise. Ah. Ya Johnny en tout cas vraiment le quand bosser les amis mais bino ne boya bat makati au moins mikolo yo bozaki maman Olive comme maman Denise oui bon ba polémique maman Olive maman di mama oui que excusez-moi témoigner loko to luka ba polémique te maman Olive ba sala kana ndenge na epi batinda ka yete ako sala na volonté na ye soka le bina alobi allo papa nsaka na na bezo ke na bureau tel buba peso o ba opesa ola ninga so wana za mama ako pesa we ako eza ye volonté na ye ozola ngai na belaka série dans ba neni ça fait presque 5 ans passés tant na kota ingalema lero na Maman Olive est-ce que batma ibe ke Maman Olive no kababambo o ya na kabila artiste comédien lero na zana ngalema do yom tali boso Maman Olive banda ki na kina ngalema ona zo bisayo ona zo yebisa ona na ngaliema na moni kaka tangu na bimi asaki une semaine na yeko bima tangu kana bimi yeba kameleka ki ni mameleka ki yebite na vai na ndako na bimi neti lelo lobby na moni délégation d'amis du Monique na
Moi moi azalaki secrétaire ya papa qui tenge directeur maman au senga qui na pété le bagi no pe lo moté na sengi te ba ye ko tala nga na ndako ba yelinga pa vélo maman Olive siko est-ce que na ko boya ye maman Olive nga sala ki wana nga po ba comédien to ebi ke ba changer na bango ba loka ba sandumba liboso oyo peut-être ba comédien sur do yebité ngata na kota ka ngaliema il y a 5 ans passés maman Olive tindaka ba damé di moneke ne ba yana ngaba otikela ngambo ezali combien na kati na koloba te wono koloba te ya Johnny ezaki monta ya bien atina ngambo pona hospital wono ko koloba te malgré maman Denise Pazana ye azosala makambo na ezomonana mais maman Olive bokobosa na été ngana kobosa na été motema ngana bosa na été ça c'est vrai na bosa na été vous avez vraiment reconnaissant na lobela kaye na bosa na été parce que asala wa ko sala damé di moneke ne témoin secrétaire ya maman Olive oyo na bureau papa ki tenge témoin ba yana ndako na ngaba na jeep siko na bosa na ndenge ni atayo yebisanga na ya Johnny ça va to ki Johnny to ta réaction non vraiment na likambo o ya pasteur Denis Les toujours comprendre te on a pasteur toi zana moi mukie kaka to kata envie na yo vraiment ne ba ko publier bolumbu ezo sala mandenge ni to bo mo ba vidéo wana biso ngai na kota na mama ya Denis Les te pona ni pasteur na biso tango afungola ka chaîne Nzondo TV biso to bana osala théâtre ezole kana Nzondo TV to langa to na ba masumu mo bacteria belé to ebana na Denis to keti na ndaku na ye to ko répéter pa ba boka kuna na matongi wa maboka mais so ça la émission msuna otala émission na ye na ko apprécier boya bolumbu non oh msuna na chaka commentaire te na yebité msuna la na pété na ko ta olanda te mais msuna écouter na otala ye natala na ngai premier na c'est que la moko ya Johnny akoti makasi po atali bolamu ya parcelle Denis Lesi à reconnaître donc ya Johnny penza aza penza mutu donc ce rosala ka malamu ne tika ina motema donc ya ta pasteur Denis Lesi tika bolumu le libana yo penzo zo kota na ngote ya Johnny lelo otorum komona ba fia théâtre ba komba lesbienne ba mibali ba kobi ba PD qui c'est comme dans monde de théâtre et kobi ba guerre ba ni tozo yo kaka mais ba misusu peut orai ke ba bongwami bandane on ngana bien ngaba ngote ya Johnny na bien ta mon côté mais ozo kata sangote ke bana théâtre belé ba comme ya Johnny non c'est que na pesi penza la richesse de raison oui nenga lo ba ki so ki to si ba rep ba o mi ba ba kendara na bien ngana kande ko na yote yo ndeko za journaliste bu yo bofia ngaza lekino ngaza yana oh moza yo to kana malamu na yo ya note na lekina hote wa papa nanga ki papa ya nini soki to na yo ki posa ah maman o sepele nga bitoke na mela bière posa au futa chambre to pour mabeza parce que na ande ko na yote mabeza wa dans la dichette mambo alba c'est solo par exemple kona ni kana TV na lo baki papa nsaka to bangina bofia ah wana la dichette sala mabe makamune tikali kaka ngana yo donc il va faire pas sentiment na biso mi balé mais na ko yana TVT na le bomuni tant na sise ko sala émission na kene na bofia te oh non je ne peux pas le faire na ko sala ngote mais ndenge la dichette a lobila makambo magese le ka mais côté na sala mabe c'est que ba conseil ye mo ka zonga ki mutu amone ka sala mabe malgré tanga ine ba kombote ba lo ba ngote ne to yaki na groupe les abeilles to ina bactéries belé ba domaze ba fille ba Natasha ba Irène ba ta ndenge na ndenge ba fille nene to yaki na bango kuna nangina olmo ba ke so ka répéter sili ba auto ki ko lia na bango ba o pe ba ko bimana président ba o bana Josa do photo yes ko na territoire bi président bimaki lobina Natasha président bimaki na domaze président mena fille boy na boy non pourquoi nous sommes sabana ba soko bimino ke ko lia ne biloko elingo ba ko foutre les chambres mais ya chambre pesa la ranango non as actrice nanga soko yoki nzabi papa sombela ngata mo biloko na lia na ke o sombelo biloko ko ngam nazo ko encadrer aye bana tongo ti 15 heures allez le côté bosso yoki nzana na mbona sombele te bon on les aime en barolia biloko mu normeto ba skonde masolo a 4 non mais masolo a 4 tam su ko salama na ngote na biso ki salama na kayo lobi na ngai ke obi kito ba ndeko te te ya Johnny zokima ki yeah Johnny même pas tous le béné likam o la dichesse le bé o le bien o confirmer ngo na tuni sur par exemple au moni yo za journaliste mutu atindi yo kolo sito ana poto mona mobali
Papa Iti Kasai, Papa Iti Kasai na peso bambote belé. T'es jamais. Mais bino ya théâtre ndé eleki. Ya Johnny poto no bani. To ba yana leki te. To ba yana leki te mais zalaka te ba kosa. Ya Johnny. Maman ba yebi obo sala ka maman ba yebi. Ba maman bolingo. Na maman bo ba maman pe me futu mi mana ba. Ngano yeba ndeni. Voilà la giba bien cette émission la biso vraiment ya Johnny to comme kochité oko bani na batunyos bazo landa yo na Vision TV. En tout cas merci mingi. Bazwinga pied levé mbala sima to ko développer ebelé. Mais eloko na kolobaka ba fanatique na biso ba ndeko na biso ba yaya ba leki banani. Boka nzate mutako kabelo kaka. To ba fête yango. Mais ya Johnny c'est même bozo kufa ebelé be pona ni. Non ko kufa jamais. Bozo landa na penza. Chaque jour, tu vas mais aux artistes, des fois, tu vas montrer qu'il y a pas de moukimo. Chaque jour, il y a pas de moukimo. Aux artistes, mais pas de faire chaque jour. Chaque jour, tu vas faire la bouffe. Pas de babota m'a appelé chaque jour. Donc, ce n'est que donc, Nayango, Tamsu, na boire à caillou. Il y a Johnny na bossen balobi ke. Clément Dangi, na moi c'est Elaïm Mbimbi. Na soko kabino, mais même si je me retourne en attends moi 100 francs na zute na ebi mais madame na ebi okotinda neti mbuta metro makengo na sengi na ngai yete ye mo bi papa Johnny pour ba fête atini charle la plus posée atini mais ba timisu boza wapi Junior Bonda na peso bambote belé ta sozali mbuta metro makengo metro Clément Dangi Blaise Nsaka la yongo ko lobate ba ba dagi papa zana shoot été ya Johnny to ki no balobi ke théâtre koufi pour YouTube. Donc ça tali bien. Monsieur balobi ebongi. Non. Ba oba zena na ba difficulté au sala ba bi ebongi. Bino balobi koufi. Na kanisi ngana lo ba vérité. L'air na zo tourner théâtre. L'air na zo tourner théâtre. Ba producteur il y a VHS, il y a DVD et j'ai de faire. Mi José Mabilam ba producteur bazala ki na poto parce que major bisadi di ya sa ko ya na mbongo ne yemoko mais producteur mso na poto to tindra nga batiti kala neti ba arme lourd a tindi loka mbongo titi kala bi bon atindi kaka cassette moko boy lemtu nengi par exemple to sala une fashion atindi cassette na yoki cassette wana asali résumé à pièce ya Johnny en tout cas vraiment au coma penza en tout cas asali résumé à pièce et là on a fashionné simba hein. Et si pas qu'on a mon coco, na yoki ka résumé. Na Moscovite, on a yo petit. On a fioti. Tant atinja on a yoki, atine ba mole susu $3,500. $3,500 pour tourner. Les Rwanda. Bon, le producteur n'a pas $3,500. Aza télé communication. Bon ba bi pe ba le ba baby si théâtre. À part mutasuka ba ko $1,500 zalaki na natakaza. Nata to pe $1,500. Mais ba producteur si comme na par exemple, $500 retourner, $300 retourner. Oh, je peux $300, 4 volumes, 6 volumes. Donc, YouTube est bon, solo. Non, parce que je suis mbatté. Yo qui retourner, je dit, moi, $20 fini. Bon, et ça va bon, hein? Major, il s'est retourné, au tourner des tableaux, Major a $200, $150, Nebo Yoka Nagia Pesio. Au tourner, Mijo a $100, $300 à Pesio. Et si de le faire, mi José Mabilam ndengi moko. Mais les ba producteurs ba tourner na biso. Et ça ba producteur ba sala bango na poto, ba suka ba mbongo ba pesi na ba chéri na bango. To ba net exemple abi, Chege, zo mbongo au tourner. Atini Chege lem sur $500. Mais Chege na $500 au sala ni. Yebo fa 4 lem sur 200. $300 comme finalement ba 20 ba 30 ba 10 ba 5 est-ce que vraiment tayo mais ça les koufi bana tongo tipo quoi non Moussa les koufi et puis et sur ba VHS et après ba ba DVD botan na YouTube est-ce que mundo so tra à côté na YouTube mais en plus ba bi ke ba le mande ba bomi nzonzi ba mo sa li kelemba yo so ko benga film non na so lo fele kala siko souté et ça rappelle souté non salon. Mais les après comment ça bon muke bien ce que je dis belle vie OK tourner pas au jupe ataba mbongo ba futa tura ba majorité
Bah 200 bah ça 50 mais aujourd'hui quand même on tient la poche. Au sentiment que SB. Sauf que tu n'es pas naïf, au sentir au lié au meli, au super quelque chose. Voilà. Et ça t'es que oh bah bofia. Il y a Johnny, il y a un Nassima, bitumbe bibi. Autant ma pauvre $5. Ah, il y a Johnny. Il y a Johnny comme Annie n'a pas fait d'oignon, surtout comme na souka vraiment il y a émission. Ma femme n'a pas eu surtout na vie. Merci ba oyo ba soutenir nga. Peut-être na ba bonne année oyo ba lupini kanga Senghor. A betinga dikora bi bof na mbonga otinde la oti. Mina na ka téléphone zota $40 ou $50 au fêter na. Ah, dame ta kanisi déjà. Nga fo sepela ya muke ko takana lisu. Ya muke ko takana lisu bof. Ya mnene ko kara. Na mwasi na yo leki na so était qui mwena mafuta. Papi Gouya Lubilamba, les millionnaires à l'Oliambongo, Nabi Papa Johnny. Namitine la yo avant, pour na boyi ba salanga mutu passe. Ah, Papi Gouya Lubilamba yena mama Chako, basali calcul babi, zwata moi oyo pour fêter na. Charlène la CPP Charlène l'a pris posé. Abi Papa Johnny a retenu Nandinga, a retenu moi quelque chose. Muta métro, abi papa, il dit que va trouble les amis na bonne année, misuli avant. On se voit pas tout penser na yo donc. Ya Johnny, na mona meka ko kenda dadi pina bobora soute Miokono Fionon. Mobile à Santa. Miokono Florian. Na ba o moni Miokono Florian. Ya on a bino kelem. Bobora ke sutora dadi kam ta oneko boa kaye. Dadi bikambala. Dadi, so boloba dadi papa tu na leki mbonga dadi. Oui, na liaki. Na matanga. Na liaki yango. Dadi a na poto. Ake Brazzaville. Pas Miokono Florian. A passé à Miokono Florian. Miokono bilanga papa Johnny, na d'autres $200 pas à tapis rouge. Ce qu'on ozo ngote baka liembongo. Tapis rouge ya Gishasa. On bi $200. Ya Miokono. Oh pesité. Ah. Donc ya bilona dali mato ko sa te. Na pesa gite. Fona boma dali. O boma ete. Parce que quand ça peut monnaie là kufi, yo sali ba démarche. O tchepe la démarche. Et il y a Johnny Bobi qui est ni le ba kangele le pango na mobile na poto. Wana na imaka mona ti. Ko tsana maka mona. Yo ka kangote. Na yebi yangote. Te ya Johnny zonga non normal. Te ya Johnny zonga non normal. Te. Bakanga le pango mwana nga datia benga nga papa. Bazo kolenga et puis semaine on a bakanga nga le pango. Nga na gina tante pona gina mwana l'hôpital à Assis. Wana dati mwana ya dadi di Kambala. Ya dadi di Kambala. Mais mukili bane su koloba logo dati armo mala ba camarade papa na ye. Ba balinga koloba ko critiquer mwana ba. On a ko yoka le susa ki ko critiquer mwana na dati. Ari ba ku. Et ya jone obunda. Tika boy. So ko beti mo betinga. Mais information ma tozo pesa make eni lelo. Ba okangé le pan. Merci, félicitations. Félicitations. Faut suivre les guides. Faut balak. Surtout balaki, DiCaprio à Bali. Oh, mbote mina mère Doudou. Maman Doudou. Takala. Maman Mapassa. Mère doublée. Mère doublée. Au monde va suivre les guides. DiCaprio à Balaki. Kalunga Bali. Ah mais DiCaprio ça n'est boya moi si. Babi nandora DiCaprio kuta DiCaprio so lamba fufu. So la bifu mabenga pela lamba. Te ya Johnny lamba fufu. Ya Johnny tika ya Johnny. Te ya Johnny utala. Wana olekisa ngomoni yo. Ba vérité ozo l'excellence boy. Olinga moi si na yo. So moi si moi ndoto moi salela ye aider à sur le vraiment aider. Vous êtes le comment côté. On a c'est ma femme moi. Elle a la sala comme ça. Mère Doudou. La reine pas autobala. Na ya ozoelo mo kuna na maison. La reine pas autobala. Félicitations. Félicitations à la reine. Babala niti. So dose la battu sur babala. Suivez les guides. To c'est la tesa longo ya mbangu te mais. Et ne le pas quand le pango. Elle ba quand le porte e binom te. Mais ko la. Et que tina suka. Na bi bongo siko binoka boni ko fanda ka boye. Ya Johnny, wana komi na ngai to komi na bango. Non, na zone ba en général parce que ça émission journaliste, les artistes, ou comédienne. Oh. Tika boy. Alors. Pesa bambote na Johnny na moto suki na awa. Blaise Ntsakala, mon fils propre Blaise Ntsakala Andrea, bambote na bana, Jacques Ntingi Mwanza, New Jack. Président na chutete ba Colombe Maison Bolongo, Biso Tozali. Lijo, Kafumu Eduardo, Bambote Nayo, Danik Nzonzi Bambote,
Papi Gouya Lubilamba, les millionnaires à Londres, Maman Chako Bambote, Lupini Kanga Senghor Bambote na yo, des montes Mukonda Bambote no Yangol, papa. Charlène la plus posée, Bambote na yo. Charlène la plus posée. Yo Zena Lisaka Bambote no Yangol. Na pesima Afi Lunga na Allemagne Bambote no Yangol. Willy Mambu na Londres. Clément Dangi na Semeng Namso. Elaïm Mbimbi Bambote na Yangol. Merci Nabino. Muta métro makengo métro na Londres. Bambote no Yangol. Bo s'abonner à la chaîne Oyo Vision Iti Télévision. Nde makambo nde place bozora ba vérité nyonso to ye moko patron la bofia to na ba ke patron na ngai na peso ba mbote belé papa iti kasai ba mbote nangoyo na bosente Nadine Bolingo maman na Christian moi na papa Teddy balobi Nadine Bolingo moi c'est à Choco Frappa moi c'est à Mbinga moi c'est à Mbiji bazui wapi maman ya bana ba mbote no vraiment belé place ozali na bosente président Nangamoko chancelier des Zimbabwe abimisi déjà album ne lelo et cartonné générique eza Malou Vanga balobi yango nde makambo ya pardon filmé sans moi image ya obandia wa okati balobi vraiment que Malou Vanga bimi lelo chancelier des Zimbabwe sorti album nae officiel lelo abimisi générique nae Malou Vanga donc j'étais en tout cas ya ko yinda donc nzembo acheli biso koba babi na kati na nzembo na soro yo ki o senti message babi ya pesa rende message na kati na nzembo balobi papa kolinga kati ba sali la kayo yo soro zumbongo na okoti na kati posa kobo batamite ko senga partout dans le vie facile qui te monter papa à tous en mbongo to yeba te que osala mbongo mais so moni ya joni na moi 10 francs na ye o ile joni ma solo o ile joni ko seka a melisio asisi ape a somile so essence mais osala mbongo batami vie ngwana to biba osenga de vie sociale na mutunions tout mon président chancelier des Zimbabwe babi mobile a pembe drapeau blanc chancelier des Zimbabwe na linakaye mingi olingaki mipwani bamise bazebele d'abord azala muta ba polémique pété oyebi yango azala muta ba polémique te azape muta ko lekaka na TV te ko lobaka bilobela non vous comprenez et là tenez pesa très bien donc azaka muta calme mais ça banzi mo pe kitoko evanda. Merci vraiment la président chancelier des Zimbabwe peut sortir album officiel eza lelo Malou Vanga Makala Malou Vanga babi yango nde makambu bino nyoso bolingaka Nadine Bofia Botala 48 mémoires de la presse donc boyebi kake kala lelo chancelier zo bimsa album nae générique nae na kombo ya Malou Vanga lelo bozo landango kitoko wapi na pesi bambote nanga na Nadine Bolingo balobi moi Mbiji babi Betty aso chéri na bosanité junior d'Akebonda na peso bambote belé mama Sele Makonda mama nanga Kat mama na peso bambote belé place aux en France na yebi ke bozala ke belé vraiment et belé ya kolanda biso. Madame et messieurs, c'était votre émission Vérité face au micro qui avait reçu le président Johnny Takala. Quant à moi, je dis au revoir.